héritier aza BCBG kaka boye do nanga munayaki mpona ina komo oyemba na BCBG mais ta basinga lelo nde ozobanda mami amigenda amour ezalaki comparable na lava volko bongo liango flamme ya bougie oyo ata bebe soki afulie momamie choisi matata yango soki mo basala yango kaka bongo après ntango osala mpe loko tant neti chaine asali ntango depuis alongwa ça fait combien de temps nana bwaka ata opisi mo na marché avec 3 chanteurs plus ye moko esali 4 nda baete basala recrutement na recrutement wana il y a eu plus de 500 chanteurs défilés à Batu. Quand même, je suis parmi les retenus. Maintenant, Jules Kibens, le commandant de PPU. À l'époque, il s'appelait comme ça. Parce que nous sommes bien sur PPU. Donc, le second groupe, on a le second, on a bien sur PPU. Il y a eu Chaï Ngenge Ibuba. Il y a eu aussi Héritier Watanabe. Tokutana na Kaboussé na Château Rouge. Au senti que ngabna mon pepe ba chéri ba makambo. L'équipe na ma s'appelle Mombo Talika Soupé. Merci fidèle internaute www.receptv na katoto star kande to mesano ebisabino oya biso micro za kanaba pine totambola ka pono la sabino ba star totambola pono yambela bino ba star ba bina katoto star soza star te aole katena kacha live performance kande na mesano ebisabino musale sale micro ya ba pine tozotambola vitesse ya makambo vitesse ya idéologie balobi auto des stars et ambaka ba star ndenge ya bien Fabiso za star te aole kate merci une équipe technique mobimba ya Récite TV na kwa toto des stars balobi Christian Malou liboko trépied babi mobali ya boga mwendo merci à mon réalisateur monteur papa Doudou et Yumu 86 000 boutons tout finara puis babi votre humble serviteur Arthur Playboy pape de la presse biso to longola chapeauté libosa ba président de la République to repesa ba au pouvoir mais ba yo pesa biso mbote ndenge ya bien pe na ndenge ya idéologie ba bio to testa ils ont continué ko ça musa na ngona ndenge ya bien sans polémique to yambaka ba star ba biso da starté to yambaote ba bi sur mon plateau déjà to ana mutukutu la représenter binote ba bi Rio de Janeiro de Wenge BCBG Wenge BCBG lorsque tu es na Wenge BCBG to mekana ko sola na on a Rio mukie muto boyebi o kande to sola na bino to yambela bino Rio to zana déjà to solo na ngana bino ensemble ba bi Christian Malou liboko trépied fungola biso to sola dana star na ngaola liva Petro à qui je dis déjà bonjour. Micro est piné. Voilà, ouais, biso da ba piné donc tambola poto to yambela bango ba star. Ouais, bonjour. Denis santé. Ouais, santé ça va tout doucement. On est là. Denis ba confinement confinement quand même c'était difficile parce que Kinoa mesana alors mina tongo akiko luka bana balia ndenge ezalaka et ya osa ke tout ça 4 mois je crois 4 mois mobimba babimaka te Gombe confiné donc vraiment c'est un mois difficile mais na moi ba fongoli makambo mais va donc déranger bino pe bien sûr on déranger pourquoi pas les représenter tout ça. Il y a des rangers qui on était en guerre parce que vraiment ils passent pandémie oyo ils dérangeaient non seulement à Kin, ils dérangeaient partout mais bon ce que ça va nous avons appelé quand même grâce on est là mais toi ça tire BCBG bon shit bon genre malgré tout on va n'a pas parler mais stigma et craque à la mais il y a pas yango yo biso to ko contacter nga pena lokota ika batama bakabeli ngai
Mathieu Mbumba. Merci beaucoup à toi, Mathieu Mbumba, l'administrateur. Mon frère, merci beaucoup à toi. Grâce à Inde, moi bien à Missabat. Voilà. Biso to yendo na félicitations liboso ya profiter na pesi mbote na masa na ngai Rich Kambi forever manana Isha love. Papa na medley bambota trop place oza. Tokomele bato toyebisi bango wana no merci à liboso to yena moi félicitations tokomele bato tobi to yambari yo babi. Namoni ba message ya ka boyebisi félicitations maloker sangulu makuma donc voilà, tu es dans mon liboso, donc félicitations. Babi au ratara vocal te. Rio, le lois la première photo ya mona ka tu star Babi live performance tabanasa qui tende za. Peut-être ba tu musu des occasions en Hollande ou le awa. Mais évitez mon parcours rapidement. Ouais, parcours banana ba musique à Mickey comme ba dynamique achat le président Likijo na président Agela moto na vélo wana ngiringiri wana simbale pe basi bakufa to longwa wana toke na station Japana vient na pe radio pour la peine qui questionna me repose un peu aussi donc on a ma chance ça va présent na uta bakufa na kena groupe Jolino il est quand même à en vie na yo longwa wana na kena groupe Multi System pe na Madini System il pe atika biso il a fait pas Madilou. Ouais, j'ai fait 4 ans chez Madilou pour OK le Kenya, Tanzanie, Rwanda, Temi qui était en Afrique. Tu vois là il mon programme là. Mais moi donc Miki. Il moi là OK, il y a des secondes surtout travailler. On a babilo surtout travailler. À OK nenango baké ça là on a ba requin kuna. Vous travaillez dans le studio, il y a quelqu'un travailler tout ça, tout répéter, surtout sur ma maquette, à qui on va travailler ce qu'on a américain. Et là, au bout de ça, là, qui est Longwana, qui est Sigona Wenge, BCBG for the best of the speak, number one. Par Yemoro El Salvatore de la patrie, l'idée à mon foudé, au gâteau Tikalanga. C'est ça. Voilà. Rio, on a habité Kokota na yo na BCBG, Zakindeni. Pourquoi préférer un mot BCBG pour ta pas au Madilou, directement BCBG? En fait, je préférais qu'il BCBG tendati. Mais papa chéri qui artiste, moi-même de loin, là où c'est alors c'est pour la pembeni na ye nga azaki ko travailler na vie na ngai le parrain de la révolution il s'appelait Blaise Boula travailler na ye les wana ba bogis na ba prof qui danse ba travailler na papa chéri massa na ngai Al Pacino ba Serge Mabiala ba travailler na les rois de la forêt alors et ça là que Wenge bakabwani kabwani ta bakabwani abi mais siko lokwa bakabwani esenga o za besoin ba mission soki mikili na retour vers kota Wenge c'était ça tant baké ba beti ba saso ba 9 mois na mikili je crois tant ba yo zonga boyo c'est qu'il faut ça un recrutement d'artistes parce que c'était l'orchestre le plus demandé il y a un contrat trop parce que c'est quand même un second avant banda concert tout le monde va y mati après il y a eu test parmi bateau retenir une test donc voilà c'est ce que je me suis retrouvé dans le CBG. Ça qui est une première fois c'est pour Kutana JP pour y pour ça tester. Déjà il mystique tara Kutana papa chez Vani Benab. Avana Benab. A otala ce qu'on nous oyimba. Et il vient chanter que charisme de perdre voix. Mais quand même le tirage esprit naimba la CP là. Il y a un directeur artistique qui Titina. Okuta banani kuna na kutaka Emile Elias, la voix qui cloche. La kutaka le chef du gouvernement, Alain Pela Fandé,
na Yemo Blaise Boula, les bateaux Koutara. On avait 3 chanteurs, ici Yemoro, ici 4. On a été passé à la recrutement. Dans le recrutement, il y a eu plus de 500 chanteurs défilés à Batou. Mais quand même, je suis parmi les retenus. Maintenant, Jules Kibens, le commandant de PPU. À l'époque, il s'appelait comme ça. Parce que nous sommes bien sur PPU. Donc, le second groupe, on a le second, on a bien sur PPU. Il y a eu Chaïngenge Ibouba. Il y a eu aussi Héritier Watanabe. Voilà. Tout ça, du test. Tu comprends? Héritier. Héritier pas héritier banab na BCBG. Héritier à BCBG. Mais biso to yebi héritier avant travailler de to avant travailler dans le roi de la forêt ndenge anda. Ti wera juillet abi te abana na BCBG. Liboso ezaka petit mo bazo benga petit beaucoup. Petit on a BCBG. Papa chéri le kané na Kariba tchaye na mema ebo. Ouais, tozomona. Petit beaucoup. Après petit beaucoup il y a alors ce que il m'a bien Miyazaki na ozomambo sériité les héritiers ayekoya. Parce que héritier ayeko se retirer ndeni tant que Kobeta Zénith, il était encore gosse et puis il fallait présenter l'examen d'état. Papa chéri a dit non, toi il faut présenter dans l'examen, tu chantes bien, tu présentes bien, mais il faut présenter l'examen d'état. Comme ça, bah voilà, je sais dans mon bébé. Comme il est resté à mon gars, il a posé à Makambo, il a les aïeux dans autres. Donc il y a une maison même. Voilà, c'était ça. Ceux qui ont travaillé dans le roi de la forêt, peut-être dans la pause Mezaki, après avoir collé le cannabis CBG. C'était ça. Mais Herbouti, peut-être qu'il y a beaucoup de héritiers à Zati. Mais habité pour le temps quitté ou bien vous avez une quand le train est en marche, celui qui osera l'arrêter sera écrasé. Mais c'est le roi train. Si vous avez rien à Yokota, vous avez rien à Yokita. Pas de problème. Le train est en marche. Papa chéri Azawan. Rio na Wenge BCBG, Okota na Osko na Wenge BCBG. Premier concert na Osko Matakina na podium. Jibazana, Yopozana, podium Penabu. Vous avez une. Et puis ça qui wapi. C'est ça qui na invest. On a maman poto, kokoto koti maman. Te on a avant que ne poto. Ah ouais. Premier conseil ça na invest, bah d'abord bête chaque dimanche na invest. Parce que je me suis na kina na okele na pas na yé to travailler. Je me suis no yaka na tongo to travailler na yo. Na tongo. Vani bana tongo ti ba abimaki. Ayo la mukareta 12h boya la muki. Tomiko yemba na ye momuke parce que principe mais ça va dire Nicolas la ti muka 12h te ake abimaki na ba boîte bani tanga ko zo même yo to so bimi o ba boîte bani wala mo ka reta to ba midi boye via la muki de no so lié na bi na malaika moi secret na moi pa in bani ngeza il tient des masses de déjeuner na vie na prêtre déjeuner pour être très cool. Tu déjeuner na ici là. Tu peux me moquer bon. Tu vas toi maintenant moi loko. Tu vas nous yemba, tu yemina. Après comme bazo na thème ya vient na Luciano. Après tu nini habillé toi maintenant mejengo. Oh mejengo maman. Nini oh kitoko na yo. Mejengo maman. Elle période où on a eu mon bouquet, si il fait mieux que ma deuxième babé c'est les jeux. Abi les lots au bête à concert. Ah, kakaboué donc. N'angam na qui pona ina comme oye malabé c'est bégé. Mais t'as vu c'est les lots de banda. Non, moi fou mon. Pemi pessi les années matinée ba le bête à l'invest. Tu veux qu'il on a commis les on a qui baisse si ba qui baisse ça leki na ba récrit wana qui baisse la banda de robeta ndulu dimanche ya Rolanda qui présente chia non tu présente bino Chaïngenge c'est que tu présente bino Sumususu Rio les Bogards la voix de London
Rio Mata na mati wana yembi basepeli ça moi bien ça fait plaisir après wana ka ndeka ba mikolo ngo kaka nde je me suis abino na le Karibu après ça to le Karibu non dimanche na le Karibu to le kanabino to wana gaisha yenye kibens na miet shege na nono ba diamant na c'est mignon alikia na lobi bon na après un peu une équipe na sika ba on est tous là ba on a Zénith oh kamba la mo Zénith on est wapi na Paris na biso pesa imisiki na pesi solo na bafle na nenga quartier pour na quartier ba on aventurer mongo abaka ki na pas jibe tala ba Norbert ba mukenda o na via quartier na quartier bien na bon tant on va présenter nga bon na Karibu ah pesa misiki na quartier mamu pepe na ya wengeko o senti que non na ko mpena wenge manko avec charisme mbamo ko 12 de côté charisme côté na biso donc pesi Jean de semaine wana kaka pas na moni na to kende lobby to kende to voyager pe ça qui donc délire on va d'accord maman boy na sala même pas un mois to sala même pas un mois na wenge faut confiance en Ajiba Zorango rapide bon toi non à travail qui n'a biso à comprendre non c'est bon surtout que fallait azai tout équipe on a tout travail qui disque na fallait que nous ça la fête de l'amour to on a ba no karabino ka ba to répéter na bino ka bino atoye mana bino disque et c'était ça mais mai biso bon net surtout nga ba mai nga pona bongo parce que na concert na ba oyemba ti ba de beli ba kansanga ba zonga na miki nga ba zonga awa na kini pourquoi ba kansa bongo parce que les titulaires à la pesa nga tante ko pesa nga micro te titulaire na nga titulaire da azaki Emile Alias ba tout souvent na ba masa ba shai mona ba lempela ba ticket bango ba micro kibesa azaki wana ba oyemba mengai so na yebna na osana ka buti ndule to comme na suka pena kota sebenoa ma chanteur wana zab Emile moi obenga binati skole wanga na otipa ma di le danse mobulu na biso musique de Ambri après si zaki bongo ndi batebe ba mona ngati na nenga kili ba découvrir na Zénith ce qui fait que batebe ba kantari ba zola na miki et bongo zainde moi c'était trop trop pena c'était mais si ko ba mission comme ça c'est au contraire nga na titulaire à groupe ba mission o ba ya ba sego na nga na tikela ba ngo trop nga siko ça là c'est au contraire voilà équipe mikili to komi to kenana no Cameroun ke Cameroun to sali 2 semaines to beti na Douala to yo beta pena Yaoundé et na Cameroun on a profité la PC Carmel la Camerounaise voilà to que Mexico na Paris to komi na Paris to komi Paris en c'était à 20h mais c'est Simon Abimoni bon ba minda wana yango na Paris to ina Roissy Charles de Gaulle na aéroport minda na yango na Paris mais bo vandawa ou to na voyage na 23h surtout que de Tanzanie tu vas de Afrique non malheur première fois que nous qui parlons ça va pas na Roissy Charles de Gaulle c'est ça qui nous dit nos sentiments mais monsieur que boyelo ngana kamwa que to 20h mais moi neti ba 17h bo na kati no banda olobani ke na sepela ekanga pona omona ba immeuble banini na to voyager déjà ba Nairobi ba Tanzanie ba Rwanda ba Uganda ya pena ya Zénith pena na Panama te wana ezaki pena lo mususu senti pena makambo penda o nazo na neti ngate surtout eloko ka wana ndesiko ekamusaki ke ba ya sainte ba yamba biso ba Iget Mboma ba Bruno Matadi ba biso ba Lebrun Masela ba yamba biso Champs-Élysées ba yamba biso na Roissy Charles de Gaulle auditeur abi oui bo mona bokuta na bango mais ba tika la kaka po ba 23h to kende Tanzanie ba fan ba fâché nabi oh
Mata bino moko. Ba tu mona parité. Voilà ça va moni banda ba immeuble wala nde mona parité. Makoma te. Ba enceinte ba bité. C'est Simon. To lambela ibango bango faut pas qu'il na cité ba dame. Qui peut na cité to lié pas tant aussi beau 21h30 vers 22h moi. Tout le monde a bis et était bis wana yo zabino po boki de Tanzanie. Fan babité bo reporter confrère voilà. Ba oti ko koma siko ba donal ba moni ko tatani nité. Et simbate pas ba sala manœuvre wana to la lamna to sala une semaine prochaine to ki nesko sur Tanzanie. To beti na Tanzanie de to yo zonga siko ko na zeni. C'était ça. Rio souvenir ya mabe na habité 20 ans déjà na BCBG. Oui. Voilà. Na 20 ans au sein na BCBG. Tout bête na masola BCBG. Souvenir ya mabe ni na BCBG. So vandi bo raisonner tu vas me ça là en faux. Non souvenir ya ba komela na comprendre ko benti ba Rio jibagangela ina poto so ni ko ko yemba te so énorme boy. Basale il fallait ça ténor sur le studio mutasala na place na non c'était pas comme ça c'était tout ça na voyage parce que siège des na toi il a deux sièges mon à Paris siège mon à Bruxelles na Bruxelles tu dois na place Reyers si je m'abuse pas alors tu que bête à concert dans le Sili tu es à Liège. Natuni papa chéri soki programme ça. Tu as période un peu tu as eu un concert mais tu as peine en studio. Ce programme mon studio zali lundi. Habité programme ça bon ça va président na tika mon kana Bruxelles. Na sala moi ba na ba rendez-vous na Vienne na Jean-Pierre Moura. Tout ça. Abino problème ate botika bino. On peut profiter de le brin, nous avons comment il a Paris programme échangé. Il studio à lundi parce que vous êtes aussi ça là il a vu dans Jean-Pi parce que là le on fait lundi on a mon qui a coup de fil et sonné titi na za yi directeur artistique ri oza beaucoup mi côté ni là côté ni na ndeni toi na studio asimbi motu ngana na Bruxelles me conseil studio za na 9h na Paris na premier côté wana sine bana mai ngana to zinzela ngai Kaluchi na bikule brate to ngai na Kaluchi bikule ba on somba 600 na ye na chai ba ba on ya par route c'est 19 train qui est en tout cas tu commis tu commences à retard et tu commis en retard et tu coûtes que moi exacté nzembo mo faiza nzembo ya riva menga nzembo ya afande bana sa tenor nzembo comme na kokate te kokate non na ezeka na comme il retard attends comme il retard bagazenga que non comment ça peut voir grand musicien mon que non et nous les studios dans Paris mais nous on en Belgique voilà on a sur prêtez-moi gazenga ta gazenga tchenga moi osanga moi frousse mon ana kena mega oye manzemo tema frousse na kokate nani Al Capone et mon père ténor lina mobali alinga pomo na kimia lolino pamba yo kosala yo riva menga nazana ngai sire tena bolingo na yo ya ba point na jire pona makambo salinga lizete menga yo meme tu mwe panza me pepa banje baye na beninzoto riva menga kotika te problème donc Al Capone mutasa ténor c'était il a fait ça à ma place au fait parce que ngana zaki suna assiette na ngate c'était ça voilà Rio na wenge BCBG RMO mtoto mogo yaki
pour les jeunes, la maison mère, et comment les jeunes sont trop, na BCBG, les colis, les pères, et on peut pas aller à BCBG. Donc, c'est BCBG. Non, ça qui vient de. Là, on a BCBG, il y a le plus combattu. Là, on a une campagne. On a une campagne pour déstabiliser. La campagne, ça va déstabiliser le mouvement. Papa Chéraz a très combattu. C'est l'artiste le plus combattu dans beaucoup. Si vous checkez la campagne en place, vous avez été. Tout checker des déstabiliser. Guerre de Makasi. Tu es na ouverture ya Mutombodi Kembe. Bamata bana bato bamataka liboso wana babetaka liboso na beta pena boye. Intas kweseli mari ba. Beta pena bato non, ils ont qui peut cabal peka souvent les gens liboso parce que ami balo ils va déstabiliser groupe tellement BCBG ba toi na voix jamais qui la moni so ba micro toucher les biso et simbate il faut tout ça ne pas ça que biso tous à la voix joana va déstabiliser ça à partir awa tolongwa so tolongwe ndé va voir jusqu'au nouveau c'était ça. Les réactions là c'est pénalité parce qu'il y a déjà averti. Il a déjà averti que non ça la moins montage tout long parce qu'il est vraiment c'est l'artiste le plus informé donc il est qui j'ai soit qui pour ne pas citer son nom soit qui n'est n'angaba ah Kanakin pour ne pas citer son nom parce que ça m'a commencé les cas c'est les cas maintenant le baga n'est zaki kana président ou bien ana ikaka yo zongo yebaka tina suka azayika mutu kaka to edefe batmala na biso mutu wana kaka mutu wana nena biba yoki muteme beti tsa muteme beti biso bat biso bat na trop to mwana mutu mwana ah ya mo siko mwana lo bezate po bato balinga ayoka fu ya moni na bomika moto kobanga tena tanga communauté donc si ko azao kene soit communauté na ngaba bon président je peux bien tinga to na mamba mikolo na balingo longwa te balingo tika mifote masanga tinga ngo ya ngobo bae so ba misala ba matina podium ba mikolo wana bobenga na alongo na ngaba ke na lemba longi na alongo na ngili lemba ke siko jimu susu ko akesko asalango na ver concert wana chango asala wana chango bana chango siko petit mo chango adaki wana sepeli na moti azaki na réunion wana amaye pe masanga sepeli na mota yesu ko kofunga lo mungu so bo matita lelo ba sala bino bo zaka ba campagne pour que ceux qui te baillent tout le monde no ba sepeli na plus souki tant de longwa après BCBG karaté bana voyage à nord ok si qu'on a ba nouveau wana ba okuma na bango ba beti bandule ndule vide ba boyo sali tourner on dit combien tala siko yo tikala ba poser au bout ka bon motu on va ça bango ba tikala ba ça pe buku na bango so le wana so koto to longwe kuna ba pe ba longwe papa chéri tikala yemoko c'était ça campagne na bango mais si ma été pour papa chéri za mwana nzambe tout monde a na lemba pe susu jibe pena ki sabino pena na podium bodon babo ya bino pena boye bino bobo ya bango ezali bongo te ezalaki jour madiba kufaki ko tobetaki na foire tant tobeti zonga ye magali na maboko polele na kozela yo mama tobalana na yo libala ntango ebandaka basusu baloba basusu bakamwa biso nzembo wana bamo mutu moko papa chéri apercevoir mutu moko lokuti libanga anga bamba misie moko bamo akati musique bino
Si sa gueule ne te plaît pas, tu n'as qu'à regarder un autre. Comment on va artiste dans les banques. Bon, la 4 musique est sortie. Abîmé à qui. Papa, j'ai l'esprit à ressortir. Même papa, il m'a camé à l'eau. Que non, oh, yo gagne la public n'est pas ça là yo. Ça, tout le monde a une musique à maison, mais il y a des députés, mais voilà, c'est quoi yo? Parce que vous avez un montage, papa chéri a déjà averti. C'était pas vraiment ndenge yo zo ngo canceler. Il y a un cas hello mo ba monter pour que va se déstabiliser le groupe. Donc voilà, pour éclaircir le baki, c'était comme ça. Éviter tout sur la mamba qui est presque le souka. Éviter de commettre les besoins trop, balobi na wenge BCBG, soldat tout ya wenge BCBG sur ba bili ba bataka décollage. Éviter Rio ozo boya couper sa position pour nous rater qu'à décollage que vous même pas bon. Problème des est-ce que papa chez Zambie y a artiste non. Papa chez Zambie est simple encadreur. OK na encadré yo a fouli yo. Problème des que artiste ils veulent pas prendre les choses au sérieux. Yo longwe OK ko sala book na yo ko sala disque na mais promotion ezati bazoka makambo au sérieux te bazana na bitidi wana ti lelo peso meki obengi artiste ya BCBG pour bosala na émission ezala na mo ba acrobatie vous comprenez ça eloko wana eza etikala ka bango etikala ba même place bakendaka ozomona ah to ça to dembe na lupe ma papa chéri to keno na émission te mais là mon papa chéri mais ce que wana to comme ce que ya yo mo ce que tikali ce qu'on a c'est quel wana tikali yo artiste wana ke so li so ko tshina fo TV na mito o mona nzemo ata moko te ya bango ezoleka eza bango moko c'est conseil de nous repérer pour botar next na Gino et tout ça là chaque il était pour trouver ta machine les siko un rota la finale les ba confrère na wana ba conseil nous repérer ça que conseil wana ka wana to lo baki ce que olongwe na yo il faut se préparer d'abord pour na olongwa tu dois te préparer. Est-ce que balongwa la malédiction balongwa kande mabe olongwe on se préparer te tant yo pe okende o sala no pe promotion eloko na yo ti balongwa mabende ozo za biloko série te ba mso balongwa kaka po deti Gino ya longwa pas zo suspension balongwa ne ka po suspension ba pinir olongo artiste mso alongwa ne ka po batika kana voyage pour que voyage ta longo wana ngo ba ndoti te na pona otanga ba komona ba ndoti alo baka ba et depuis je non leti shy ya longwa non shy ya longwa na yeka po tuina rep aina besoin ya mbongo mongo na ya sengi papa chez fina na problème mongo tout ça na bolo ba problème na ya zaki problème mongo na mobulu bani wana prise pèse ko a promettre qui est nous présentement na mbongo ti a PC promesse tant sur lobby soit ndeni chai ba yo ka kina épée tant siko après répétition wana y jeudi après répétition wana papa chéri a invité na anniversaire ya Séguin ezaki na boîte tanké na boîte papa chéri a somme 40 champagne et tu es chi siko yete bana batanga na bekola bien ba masamba na bani parce que bana lelo ba bata ba internet ba elo wana ni papa chéri a somme 40 champagne ba tchamo siko na nini réseau ouais tant siko ba atsomi ba bana ba moni ba image wana ba bibliango nesco papa mais yo kinai papa chéri lo bangi ana promettre ki mais kana poko wana kinai ki asumi ba champagne a faroter
na nini na boîte shaingenga longwa bana ba balongola ye shaingenga ye bana ba se papa loko ezaboy bana lelo vraiment tout monde na susu musique na bana ba wali papa papa na posa ke musala matali so akei ayo sabana ndeni ya utaki rap moni lelo esala ki voilà, donc mon allongwa qui a se préparé. C'était ça. Donc artiste, sur l'union ça les il faut ça avec conviction. Il y a ce qu'on va ça là encore bon. Après tant on ça l'appelle loco. Tant les shining la sali tant on depuis à l'ongwa ça fait combien de temps? Non non boire au pisse mon a marché. Parce que bolo baki simbité ndeni. Non, non non boire quand bolo baki a sombré comment? Il faut avoir des plans. Bateau basi ba boire ba plan les car un mois, des semaines si ba katin ba ça ba promotion té. Est-ce qu'on est à faute à papa cher? Ata bino mo. Non. So vous êtes bota la bio mo na chabo mo na paye. Nzem mo bote le na TV. Est-ce que pour que na TV faut papa cher nzem mo na ki tchon na TV? Non. Hiyo na habité loko oloba nini kuna makambo oloba masiko ko hiyo oloba nani shining oloba na télévision que Akepa le roi de la forêt ba funga ye na habité faya jibem piana fula mateto ndeni non peut-être faut rectifier fula oloba mapena shining ya trop muta fula mabongo éviter. Le bande il faut rectifier. Le problème des gens qui tout le monde a à charge à sapotier. Donc on a c'est pas la première dans la musique. Ils ont un featuring entre un tel et un tel. Vie à des chansons à produire, via foutre des studios, via ça là qui disque na ba oyemba pe na ye donc wana na ngona peda ele wa liboso te na mama musique ezala mais bino bobetango mwa kara to ke mwa rapide mais na mona pour mona ba émission Bogis ndio pe na charger wera makasi bon émission des a Rio le mabende ya ngona monto lo ba pe na ba tset ta émission a Rio ni sala kama pasi yo mona pe na ke moto azaki na BCBG ya ko taki ko to te ngana tala ge émission wana te mais na yebi ke Bogis aye banana Bogis ko kota na wenge na banana no par le roi de la forêt a petit le roi de la forêt le roi de la forêt a aucun départ ba Bogis azai copain ya frontière à Bogis tant il y a aucun départ ba kena na massa na papa chéri so ba kena okuta na pesi mo boya moke mais à la parolier à ça la banzembo na ye c'est ainsi que Bogis ayo kuma siko na milieu ya wenge kuma na ba dona ye ya banzembo ya banini ba travailler premier artiste va travailler na Ezaki le roi de la forêt après puis ba comment travailler na papa chéri ba travailler na général des fois oh à travailler na ba artiste belé le reste on a comme Nathalie émission té ndenge Bogis ba yute na la précision té de ba maman on a talent, on peut pas Bogis c'est un gars très intelligent. Donc il faut na yo kana ba propos na ya vana lo bango. Voilà. Voilà question sur carré photocopie parce qu'on a masola bande de match na éviter question ko ele ga mo rapide. Mutumwa ko melenga bi kabo se bulembi mutapesa posa ya wenge ezari. Selon vous en ça wengende et puis nous pesa ka yo ndi wem de pesa ka te faut que ta wenge selon on miki comment va toi na maso bala na on bien ka bosé c'est un ami c'est mon ami ya on pena biso to comme pas na to kutana na kabosé na château rouge kutani au senti que ngap na mon pepe ba chéri ba makambo l'équipe na masa pe mombo talika soupe l'équipe mbota ya roulage mbota roulage master neka ezala toyokutana susu na kermesse mo boye masa nini yo bamoni makambo nanga
habité. Mais parce que vous avez une. Parce que un orchestre, ils ont wingé. Il faut y avoir wingé. Si vous avez un wingé, et pèse au macam. Vous comprenez? Vous avez mis qu'il me voyait un wingé. Vous avez un wingé, il pèse au macam. Ah, ça va, ce que tout ça, il y a un vieux kisto, il y a un wingé. Habité. Wingé. Côté la maison mais oh mais c'est na côté wenge et comme sous maison mais andé na habité ne yusa ota boga oyemba bien obina bien place na yo na mona za na maison mais poza boga te na mona par rapport à inspiration ka ndenge yaki comprendre na moni pe toujours pe kin l'équipe micro na tala bo na kibisa pipa je crois ata bo na moni massa ba ba les questions na rada to na ningo na moni pe ala na maison mère donc c'était ça donc on appelle ça qui idée wana donc dans sens wana deni masola ba de match to betana no mais pe trop na habité eza bientôt ya Jésus Christ ne te oka revient bientôt masola mo ezande balle de match ezana voilà pendant balle de match oui balle de match ezana pas de match sauf que bah contre-temps des salama trop on a connu ça bah boulot à finissage contre-temps parmi bah contre-temps il y a suka au ezaki bah toi n'inga qui des pandémie au salama moi qui des atemelo le quoi bakam bazuni sina bango tout ça za mambo se stabiliser nango OK na ya ça peut ça c'est pour ouais non balle de match là on pour bientôt sauf que parmi bah contre-temps ça marqué mix que nous ça va ça finissage à disque et ça bah contre-temps on a oya suka ozaki à trois lignes qui ndi ko ba ndi misa plan ni la pandémie ya tout ça mais le comment on s'est stabiliser nango au monde pour bientôt to ba shaobi na décembre venant toujours bien blague toujours bien alternative la balle de match alors titre mona dinginde bato badebu ati bato bazoyi bande bato bazoyi tie plan bazola tate papa chéri ya beti bayoji bazola tate papa chéri ya latiba ya mamoto bazola tate boyo moi si soki alingi ya matana moto akokamwisa yo lokolo efungwama nsima nango avandeli boyo kango éviter question boyelinga rapidement na bana oyo bota le 20 ans oyo ya otomona mal au cœur na sangoloma na éviter Voilà, c'est depuis qu'il à Paris, ça fait plus de 3 ans. Banda Linza Ratina mine. Mais comment? Bon, l'année au mine. Ah, na bachana là. Ce qu'on a bien. Rio, Takasaya. Ce qu'on a évité. Sangoulou Kumana. Un Congolais, tout le Kenaï, Kota Bandung, surtout on a Kota Chiluka. $1 mutombo nwaku mwana malu jibaka kambela wazula kajikakola Patrick Jamba mulunda wa bantu Balen mulangala mugaje mwana jimini papa sheri jibempiana mwana bintu wa bajinabyo cette fois-ci na ebda na chabwala tura mbena nazaki wena mungana kanchoni ngagisamu ikimina ikusanguluzaga manunga mama Ilaksana sanguluma kuma ilaksana wena imuganda aganchonika ikusanguluzaka manunga mamwina wena imuganda uzamukanda wena mugana aganchonika uzamukanda oyo bakoma makomi ikusanguluzaga manunga mama wela musaka milimo nzoto mama donc il est l'être le plus cher pour moi wena imuganda aganchonika
ekusangoluzaka mamongo. Voilà. Biso toko bisiko ba biso bele suka bisanga tobi et na partie moso moni to soli moi trop ou invité to na partie mo to benga ngo live menga yo na yembi te biso pena photo kana ba vocal na pena beto e trasa na kala na bo kipa mo to benga ngo live performance ta bana saki te to ataki na kati to testa ou test tout ce que tu tiki la micro so tu un joueur tu tiki tu bois de la balance tu un musicien tu tiki la micro ame ko pouvoir ba tu mega ezala ba bi na kati to testa quand tu mesana o sabino tu amela rabino ba star biso to komi na suka ndenge ka to mesana o lobela so mele suka bisanga boloko suka bengwele merci na batutu boza za pemene artiste playboy bo chaka pine mo pepepo autoroute des stars en vitesse na ngona profiter na pesi mboti na vena nga Alain Kembela Kevin Prince Mambo vena nga Kevin Prince Bambo Hervé Fashion Mambo kwenda vutuka ve bambota to place aux Chirimu Pierre Christelle Ngasi Mama CC Christelle Ngasi Mama CC vena nga drapeau ya Congo na rata foot d'ici vous fait longo l'international bambota to place aux Soda Makasi Joe de Chris baboyi kolia mpese me basimbi na maboko Massa nanga Christian Ouseni l'homme à battre Christian Ouseni l'homme à battre Massa nanga nako la profiter na pesi mbote na Massa nanga Francis Kambi Erlich Kambi Mananaisha Love Divine Balinga Divari Balinga Bosali na Nzambe mbota to place aux aba bive na ngai igenza na kati ya Paris wana mbota to Massa nanga isusu migenie ma papa ngelingeli na profiter na pesi mbote na César Bols ve na nga César Bols mon apote ya tongo bambota to place aux ali babi Shadrach David Mukenzi na opesa oka mbote la cadre ya idéologie pe la cadre ya système Shadrach David Mukenzi héritier au Kito Ken Mosengo héritier au Kito charge à Florence Ken Mosengo Mercedes 2020 quand ngeza la ba libo continuer ko s'abonner na kati ya récit TV vitesse à maramnenge za la babi live performance ya ngoyo papa Doudou et yo mo place yo linga ya ngoyo ce qui te l'a mis jouer monsieur to boke la game ballon surtout un musicien petit de la gaine ngala o bimana mon message mon mot te rappeler ka ba mo ba vocal les à la te moi merci micro ya pine ya ba oui bige yo dans malo pa moko on mystique la profiter na saluer na Espérance Manzou Kindekeza en direct de Bastet Roger les combattants les grands snipers petite sœur Nangai, la patronne, Maman Bonheur. Pour profiter, vous s'abonner beaucoup plus à Rio BCBG TV, vous s'abonner à la patronne, Maman Bonheur TV. Voilà. Guijou Maëla, Yoka et Loko. Giro jetonsa, na monai kune balehe, ya motema na ngayo kuna jena kati, kuna yo kolo belangai. Maloba kamate, maloba zomite, liloba moko mami ezala pa je t'aime. Yona ebale, ngana ngamba Julie Weston. Yo fungoli prison yo kotisinga, nakata boloko, nakuti fongola paradiso. Oyo babengaka boligo hey l'amour ye. Tout cela parce que yondimi nazala molonga ninayo giro jetonsa et pourtant la Biblia est comme maman tolingana pour kosali contre la Bible n'est-ce pas qui a dit c'est pour la pesi ya motema nanga nyonso nokomisinga esclave oginkalu dokangi papa chéri notage na boloko ya bolingo aunata urumaye Justin Koinzale maître Mikina Luanda Moronongo Frida Moshi mawa Marlène Moulangana Poliki Fasima Amede Isongo Gardien Ngoma Mongono Ngese Tungana Monda Kona Mboka ya mawa motema nanga efanda no felina bizoleti kabilemba pembe na matama elemba monyokoli nanga bene luvezu guti mudiata Jacques Maitu kolongo wana tuke sangoluma kuma
Cimetière bakundaka bolingo yo ekufa. eza wapi ndakunda yanga bolingwe polelinga na motema Sur la déception ekomio, se répandre partout sur mon corps na zangi ata mwa kusala yo. Jojo mandiki yo zate. mami amigenda amour ezalaki comparable na lava volko bongo liango flamme ya bougie oyo ata bebe soki afulie momamie choisi matata oinonde motema te na bachagrin basusi badetresse clet kabeya korino bibishekiala jise makala mandiki mapata madesi féroce puis tout à la moto tukaki na mpande ezosoki azamivato mpe asi azongisaki nde molimo yo moto ozalaki nokokarisa ngai kor lelo pesi ngai moko sampurtoloba torovare nzolo tikaki na elongi moto akopangusa monana ti ezoriske ino nde monde biju chanda na pere jojo fongola bolingo ezalaki na maboko no pesi yango nani atokeye nayebi okozonga okokutanga kaka na esika yo tikaki nga okolela ye wena moganaka ntshoni kakisamu ikimina ikusanguluzaga manunga mamwina ye sangulu makumaku ayebi koloba he ayebi pe kotambola tendresse zabaka caractéristique na ye okolangula na équateur yango nga na kangama. Voilà quoi, na profité na saluer bayebanga, na saluer Serge Pava, le prince de Parigo, na saluer Patrick Chamba, le millionnaire japonais, petit nanga Guy Jedem, Guy Jedem, patron à Bana Makala, a salué place Oza, Massa nanga Jeff Lokadi, les mannequins de Coco Touzaï, deux fois a salué yo. A salué bien gentil, en direct. A salué Place Azali, a salué Batouaza Moi Ebele, a salué bien Jean-Pi Mungala, Guigui Mangwana, a salué Massa Nanga Sorozo Mirozo, Serouti, de la forme. Massa Nanga Félix Zone, tendance très fort. A salué Place Azali. Baza pena moi ebele Prince Bemeno, le prince de Dallas, na pesi Guillaume Maël encore une fois. Mbote à trop, grand merci. Mais directeur Azobengate, salué Place Azali, a salué Baza moi ebele, donc voilà quoi. A salué aussi Mami Misenga, Monica Misenga quoi. Donc Abima Miss Nakat États-Unis, pesi peu mote Place Azali, petit nangai. Petit nangai Trésor Nkole, l'intello, na peso mbote, na pesi pe Magin Kole, maman na Prince Emerald, masa nangai wagigi yo mo boutique. Baza vraiment moi ebele, pona lelo na suki wana petit nanga Simplice Mabele. Check.